Original. Batemba passo la Bible pena bangwana solo na goma basi batuma B et boti asika na bandeli vie nga moi si plus jamais de ce que je sais que basi ne bakosaka mingi uta jardin d'Eden moi sinde banda ko kosa expérience nyonso na sala na vie mpona nga na moneti moi sinde akosaka mingi nga na couple na nga na relation na nga na kosa mingi te wana na koloba te wana siko ba cuisine interne na koloba mote. Salut, bonsoir, bonjour, c'est là, ils ont dépendre de la Nini Borolanda, la vôtre, Aurore, Christelle, Kakuta. Donc, je sais que vous avez un peu ming. Donc, là, on a sali surprise dans l'invité, et puis on a surprendre le quartier, on va exaler, on va vivre l'élo. Non, ça micro baladé en anga. Suite, on a si j'ai un autre entre moi, c'est dans mon bali, n'a ko sa mingi. Mais avant la bande d'interview, on a fait une reconnaissante na muto alandanga équipe quand on change pas l'équipe qui gagne donc bah changer jamais qui est là mon réalisateur privé ka concept yonde makambu mobala mbongo ba plus petit sœur moral lo bara mingi ya bon azalate donc merci en tout cas nana merci Gaël ngala mete Ling Piang Jonathan Mandal la bourgeois sauvage merci beaucoup famille ngala mete merci famille Kakuta. Bonsoir papa. Bonsoir. Si j'ai l'habitude de boyer, non, c'est un micro baladeur, je crois au morning en Zélande, la télémission. En tout cas, merci pour Onzimi. Si j'ai l'habitude d'aller entre moi, si na mobali, n'a ko sa mingi. Mon expérience nyonso na sala na vie mpona nga na moneti moi sinda ko sa mingi. Basi bozalo kuta makasi. Basi tozalo kuta makasi, c'est que moi sina ko so mingi disons. Bon. Ataka moi si nanga ité mais na zo ba doléance belé ya ba camarade ya ba nini tutu na moni que place on na comprendre que non ba sine beaucoup ça mingi biso. Siko merci beaucoup pour la réponse nayo. Siko soki neti moi sinayo azaki film titre film na lingi ozalani. Oh. Soki azaki film. Titre film na yiko kozalani. Titre film naé donc moi c'est nanga longwe donc alongwa na ndinga ki moi bon on comprend que ça dans ngate to ça boza boy juste ce qui dit moi c'est autant de relations na bino mbale bana bo banda tina lelo ce ni c'est qui film okoro lo bape na personne déjà moi idée okoro lo bape non tellement azara tellement amoureuse nanga na rocha yende ti ma moitié hein okocha bongo ou soit tellement aza kanda mingi na kocha yende ti donc cette brutalité au luki moi on a plus aucun moi idée il y a un truc que moi sur qui film titre ngozani bon titre film moi c'est un qui film les dés sont tombés sur la terre. Les dés sont tombés sur la terre. Explique-toi un peu pour la réponse là. Les dés sont tombés sur autant la film en côté. Non ma réponse c'est nga ba question disait ba question c'est nga ba réponse c'est ngo poser une question. Bon tellement la c'est pas la film ma makasi on a là. Merci pour la disponibilité. Merci. Tonton. Si vous pouvez savoir maloba, nous avons deux questions à poser. Oui, Mboula et Betty, mais na permission. Voilà. Ils ont micro baladeur, ils ont club original et c'est ça on a dit micro baladeur, on a besoin juste au loba. Ils allaient entre moi si na mobile na kosa mingi. Gumo nozo conscience noza. Bino no batalu kutane na film. Kosekata bokosa nebo pema. Comment expliquer moi ça que ça mobile de taper mais c'est que yondo ko ça moi c'est mingi. Là tu faut pas matin moi c'est oui. Nzambe Megan Kabasele donc ma femme Megan Kabasele bazui moi c'est bongo français mais là mundele yo bongo je te sali aya oui na so vérité là tu faut pas na moi si basi bata kuta batemba passo la Bible pena bangwana solo na goma basi batuma B et on a préféré na kati kovo et boti asika na bandeli vie nga moi si plus jamais. Si vous avez des déceptions, vous avez des déceptions. Si vous avez moi, si vous avez décevoir, vous avez des déceptions pour naïe. Si vous avez film, si j'ai en fait titre ni on a moi sinon. On a Shaoli Shocker. Le film là. On a dit Shaoli Shocker. Shaoli Sorcier, on a film là. Oh bah chinois. Wana pena.
En tout cas, merci beaucoup. C'est ça, on a dit au moins Mambolou qui l'a eu. Pardon, Bazua. Jeff Locad Mobala Pembe, donc Christelle Kakuta Laurent. Nous allons continuer toujours dans l'interview. Nous allons dire maman, Azoya, il y a un moto pour ça. Bonjour, maman. Bonjour. Eux, Ali, clé bois original. Il y a César Ngadi, donc plutôt les cartes en ligne, chez la chaîne YouTube. Question d'Anga Ezali. Entre moi, c'est un mobile banane bakosa mingi. Basi basi bakosa mibali mingi. C'est grave avec Elian Dimi. Ngandimi basi bakosa mibali mingi pona nini? Basi balukuta ya ulika mibali. Mbala kuma lukuta so comme na 2 femmes 3 femmes so na mosi moko alukuta te. Et bon so moi c'est pas ça quand mbali moko mbala comme na basi mbali. C'est que ndo kosa. C'est mbali moko mukusa mwasi. C'est que yo kosa papa mbali no mingi. Te. Na erwana mama aluba vérité papa ni mta kosa. Mais basi nde bakosa po basi mamuso basalaka papa bayebaka te papa bango après. Ah ok bon. O se présenter aux anani pour te bandika maman le tobi comme l'autre. Bon enfin ngana Françoise Mandala Schengen. Schengen poni. Maman lekia o la. Schengen poni pona kina ba pays nous na lingana kina na kotaka sans visa. On a ça Schengen. Merci beaucoup maman, merci pour na temps au PCB auto poser ma question. Merci beaucoup. Je continue avec mes interviews. Voilà, on continue micro baladeur na biso na kuti grand frère Nanzela awa. Tout beau comprendre toi na balabala et au salon pour micro baladeur. Papa, bonjour. Bonjour. Si je n'ai pas allé expliquer biso moi sina mobile iso na kosami. Moi sina mobile ndako sami ya moi si. Comment poser mobile ngo bi moi si donné. Non. La makambo même si on doit ça na bien que me pose ça pour les combats. Zozo enga kosa ko. Le bako papa. Et ça pour moi basi ba to kosa. Nandeni yo remarquer ni à travers mibali. Belé so bito par rapport à la réalité makambo ndenge ele kana. Makambo esala mingi ka basi ba to kosa. Voilà, so siko moi sina yo azaki ndeti filmer. Si j'ai ni ngo chai. So moi sina ngazala ndeti film. Titre film moi c'est ngezani. Titre film moi sina. Bonjour. Koka moté donc oza clé bois original ya César nga déjà poto nga na osala interview miko baladère ya moi na mobali so na akosa mingi on te yo maman je crois que vous en expérience ya makam déjà bolingo beaucoup qui comprendre déjà parce que na yo kuta en plein travail ya zana ndako osala musala na na moi na mobali na akosa mingi pona yo bon nanga na moneti moi na mobali na akosa mingi nanga na moneti biso mi bale peto ko kosana biso mi bale to ko kosana po place wana na kati wana vérité za la tekene moi si mutakosa mingi mobile mutakosa mingi biso mi bale to ko kosana bino beba ko kosana oui mais ndenge yo moko o bano o za mwana mketi yo zokola expérience yo moni o remarquer banani ba kosi plus bon mi bale bato ba kosi plus mi bali bo sambwe ba César ngadi bo sambwe ba Chako Lama na 0027 bo sambwe ba Bob Sandu na Allemagne bo sambwe da simba ko kosa Nicolas mingi na vie maman ba mbele ba kosa mingi ba kosa mingi ko le biso wa basi. Voilà, merci pour de vie à maman yango là si je n'ai pas ezali entre moi sina mobali banani ba kosa mingi. Entre moi c'est mobile en fait ça dépend hein net nanga na couple nanga ngam na kosa mingi mais na ba vérité to tout nit et dépendant na ba couple mais net nanga na couple nanga na relation nanga ngam na kosa mingi. Pourquoi yo mto kosa mingi te wana na ko loba te wana yasko ba cuisine interne na ko loba monter mais il ne comprend la vérité noté. Me poser que ça va répondre on a dit que non entre moi c'est mobile ça dépend net na kananga ngam na kosa na ngam la Danton Lama Jojo Lama Chako Lama 0 siko soka zala ki filmer titre nyo lingo tshana filmer en tout cas na linga ina ta trahison. Pourquoi on dit trahison? Pour ngam na trahison mingi donc na ngana tsaka ka titre trahison. C'est quoi ça mauvaise fille alors? Te moi parce que on a pu makambo susu ezate na succès okana ke non ngai inde problématique na couple maman et ça la somme interview donc ça en tout cas merci beaucoup non continuer mon réalisateur Kelly qui a là mon privé donc ok non merci chérie merci vraiment pour la disponibilité na yo voilà Kelly qui a là mon réalisateur privé ka concept babi yonde makarmi ko na bengo garçon bourgeois. Bonjour papa. Bonjour madame. Ezali clé bois original ya César Ngadi depuis Mikilia Poto donc ngana za chroniqueuse na ye Christelle Kakuta Laurent micro baladeur na biso ezali boye si j'étais au loba entre moi c'est mobile na kosa mingi
Bon, d'après ngai pasine bako saka biso mingi. Yo ma lokuta na yata moko no mwa to remaki c'est dans tangam na kosi moi c'est mingi. Bon, de ce que je sais que basine bako saka mingi uta jardin d'Eden. Moi sinde abanda ko kosa. Alors sur ce biso nde toza ba victime ya lokuta basi. Basi donc en conclusion basine bako saka mingi. En tout cas, si vous pas ok non en tout cas basi basambo na mona moi si voilà na ba siko soki neti moi si na yo azalaki film titre film elingezani so moi sanga azalaki neti film au retourner bana banda relation na bino maram nyonso bon moment ba mauvais moment au résonance siko so tu ngo chai aza film titre film e koko zalani titre on a copié ça film ya moi si na yo. On a copié ça. On a copié ça en patience, dans le sens que. Elle a beaucoup patienté, en fait. Non, en fait, c'est moi qui patiente beaucoup plus. Dans le Kouta, donc. On a copié ça en patience. Tu l'as salué alors? Alors, sur ce, on a appelé ça Madame mon épouse, bonjour. Elle répond au nom de Marie Moujinga. Elle réside en Guéringé, donc c'est que je lui souhaite juste une bonne soirée. Ah, donc vous êtes tatoué, pour évidemment, vous êtes Marie Moujinga. Oui, certainement je suis tatoué. Vous dites Moulouba? Si tatoué, donc tatoué. C'est ça, dans le but quand on a c'est pas un péché, c'est pas un péché. Donc je suis tatoué, oui. Tatoué, ce qui veut dire papa. Donc je suis papa, oui. Bonsoir. Club original donc on a Christelle Kakuta Aurore naza chroniqueuse na site oyo na salle micro baladeur on a veni na lingi na yeba entre moi na mbali na kosa mingi mais c'est bana moi si ndem takosa mingi et ban que moi si mtakosa yo ko santé tanga na kosa kate yo le ba vérité papa na ba vérité oui na ba vérité moi si mtakosa mingi alors ce qui moi c'est moi kosa ba mingi za ki film ko roche titre ce qui azaki so azaki film ko roche titre ni moi na yo film au raisonner ma camion ça sala on a vu même ma vie au bien tu as filmé titre vos amis merci beaucoup Mati wa sambwe nzambe na nga chancer vi mandala na mizango sambwe en tout cas merci je continue voilà ça n'est complètement fini na ba interview na nga ya lelo je crois que beaucoup CP là ba ope boni bo CP te numéro na ngeza wana Christelle Kakuta na bino na Facebook na comment Christelle Kakuta Aurore na page na comment les amis de Christelle Aurore donc au CP te au commis nga ba remarque ça là bien moi ba encouragement pe ça là bien en tout cas merci beaucoup na César Ngadi mon patron merci beaucoup ma semeki donc Megad Kabasele moi c'est Mbiji moi c'est Mbinga bazuite et Zegwayo bongo na semeki en tout cas merci beaucoup je suis arrivé à la fin et na pesi merci na baknyo subakota langa en tout cas bozala toujours branché bo s'abonnera toujours na clé bo original César Ngadi donc merci beaucoup bye bye. Sepela TV et yena makambu ya sika lisusu. O ba chaîne ya France eza na kati. Ba chaîne ya Congo eza na kati. Ba chaîne ya Londres eza na kati. O ngomona makambu ya politique ya sika. O parti AA eza na kati. O parti BB. O CFAIO eza na kati. Ya Sepela TV. Bouquet comme ya muke boye. O tina poche voyager na ngokeno partout lingi. Na bouquet ya Sepela TV. Sepela TV. Mais ma biso n'engozo mais ma biso wana 4K machine madaka daka Sepela TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora.
Rome C20, Rome C20, Rome C20. Service traiteur, organisateur d'événements. Allant du cocktail en passant par les akouskis et le traiteur qu'il faut. Vous avez toutes les spécialités. Africaines, européennes, asiatiques, du monde entier. Quel goût, quelle perfection, quelle propreté. La dégustation est au rendez-vous grâce à Rome C20. Vous savez les contacter au 0032 465 22 11 72. Rome C20, le meilleur dans son domaine.